Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos affaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la servante de Dieu, Patricia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Que Dieu vous bénisse. Je recommande ces moments dans les mains de notre Dieu. Dieu est puissant. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon, tu es fidèle, ô Adonai. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir parce que tu es fidèle. Notre Père qui est aux cieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth, nous te bénissons. Nous t'aimons et nous t'adorons. Et ce soir, nous te rendons toute l'honneur, la gloire, la grâce, la louange, la puissance, la majesté, l'adoration. À toi l'unique et le véritable Dieu. Béni soit ton nom à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la journée. Et nous te rendons toute l'honneur, la gloire, la grâce. À toi, ô Dieu Tout-Puissant, Kalabashandayaba. Merci. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta grâce particulière dans nos vies. Merci pour ces moments de partage. Nous demandons au Dieu Saint-Esprit, prépare nos cœurs ce soir. Prépare nos cœurs pour recevoir de la parole de Dieu. Prépare-nous. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ô Dieu de gloire, laisse que ta parole puisse éclairer nos pieds, nos vies, nos demeures, nos affaires, nos foyers, et que ta lumière éclaire aussi nos sentiers. Que ta lumière éclaire tous les domaines de nos vies. Tu es bon, tu es merveilleux, nous te bénissons. Merci Seigneur pour tout. Prends contrôle de tout. Prends contrôle de cette plateforme. Il est écrit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Je demande, Seigneur, et j'invoque que ton règne vienne sur nous ce soir, sur cette plateforme de YouTube. Viens et règne, Seigneur Jésus-Christ, viens et règne et domine. Prends contrôle de tout. Prends contrôle de tout. Tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je détruis ça maintenant par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit et par le sang de l'alliance éternelle et par le sang de l'agneau de Dieu. Car il est écrit, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous sommes plus que vainqueurs à cause du sang de l'agneau. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, prends contrôle de tout. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Béni soit ton nom, ô Éternel du Tout-Puissant. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Shalom à tous encore. Je suis la servante de Dieu, Patricia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que Dieu vous bénisse abondamment dans vos foyers, dans vos maisons. Ce soir, nous allons parler de ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Matthieu 21, verset 13. Matthieu 21, verset 13. Je vais faire ma lecture. Matthieu 21, verset 13 nous dit ceci. Nous dit ceci. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous n'en faites une caverne des voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous n'en faites une caverne des voleurs. Parole de Dieu dans Matthieu 21, verset 13. Et nous avons aussi Ésaïe 56, verset 7. Ésaïe 56, verset 7. Maintenant, je vais définir c'est quoi une maison. La maison. C'est quoi une maison? Suis-moi et suis-moi bien pour comprendre. Suis-moi bien pour comprendre. La maison. Ici, c'est le temple de Dieu. Ici, quand je parle de la maison, que je viens de faire la lecture dans Matthieu 21, verset 13, je ne parle pas d'une maison
ordinaire. Je parle d'un temple. Ici, c'est les temples. La maison ici représente les temples de Dieu. Hein? C'est que je viens de faire la lecture sur Matthieu 21, verset 13. Maintenant, je vais définir c'est quoi la maison. La maison, c'est selon la Bible. En hébreu, c'est bête. Et en grec, c'est wiko. En hébreu, c'est bête. Et en grec, c'est wiko. La maison, ici, selon Matthieu 21, verset 13, et selon la définition biblique, la maison dépasse largement le simple sens d'un bâtiment physique. Il symbolise les foyers, la descendance, la présence de Dieu et la communauté des croyants ou des fidèles. Je répète, la maison ici, dans ces contextes, la maison dépasse largement les simples sens d'un bâtiment quelconque, physique. Il symbolise les foyers, la descendance, la présence de Dieu et la communauté des croyants, ou sinon des fidèles. Ces passages, dans Matthieu 21, verset 13, ces passages définissent la vocation première que Dieu confère à son temple. Parce que j'avais dit avant, la maison ici, c'est les temples de Dieu. Ce n'est pas une maison ordinaire. C'est les temples de Dieu. C'est pour cela que j'ai défini le verset en disant, ces passages de Matthieu 21, verset 13, définit la vocation première que Dieu confère à son temple. Il établit que la maison de Dieu n'est pas un lieu de commerce ou de formalités, mais un espace exclusif des rencontres intimes, des prières et des recherches de sa présence pour tous ceux qui ont besoin de Dieu. C'est pour tous les peuples, comme Ésaïe 56, verset 7 nous dit. Donc, on a définir la maison et puis passage Johanna. Jésus parlait ici, ma maison sera appelée une maison de prière. Il parlait d'Ésaïe 56, verset 7. C'est là où est tirée cette parole. Cette parole vient de là. La parole que Jésus avait mentionnée, ça vient d'Ésaïe 56, verset 7. Nabandeli. Naoti ko définir ndaku comme comme temple. Awa tozolobela ndaku ordinaire te ndaku ngana ofanda boy non. Tozolobela temple de Dieu. Na Matthieu 21 verset 13. Et na définir ndaku elingi koloba nini. Na hébreu balobi, na hébreu bazobenga ngo bet et puis na grec bazobenga ngo wiko. Ndaku tolobi ezali eza oyo ndako biso tozolobela ana Matthieu. Eza plus que simple bâtiment boye. Simple bâtiment, eza plus que ça, bâtiment physique. Mais awa eza ko symboliser, ezo symboliser ça ko lakisa ba mabota, descendance, présence ya Nzambe, communauté ya ba croyant ou ya ba fidèle. Et puis passage o eza ko définir, eza ko lakisa biso peke ndaku ya Nzambe, ezali esika ya pamba te, eza esika ya commerce te, eza centre commercial te. Ndako ya Nzambe eza centre commercial te, ndako ya Nzambe ezali espace moko eza exclusif, eza espace moko eza mise à part po na batu baya ko luka intimité na Nzambe, ko prier pe ko luka kimia pe ko luka présence ya Nzambe na ba vie na bango. Tu vois, eza ndenge Esaïe lobi na Esaïe 56 verset 7, eza pona tout le monde. Eza pona tout le monde, eza pona mutu nyonso. Peu importe tribu ou outil, nation ou outil, pays ou outil, maman, papa ou botamina, et peu importe.
d'où tu viens, d'où tu sors, de quelle religion aussi au outil. Ndako nzambe, chaque fois que mutu a besoin, yako luka nzambe, aoki koya na ndako nzambe. Peu importe race, pays, nation, famille, tribu, ici que nous outil, continent outil, religion outil, peu importe. Ndako nzambe, ici je parle des dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le véritable Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Je parle de ces dieux-là. Église, ezali pona tout le monde. Pona tout le monde. Et l'église, propos yanzambe sur son église, ezali commercialité. Kena lali na lamuki, na okoma pasteur, na okoma je sais qui, hein, non, comme un serviteur de Dieu, bah, titre est au cause de la pasteur, bishop, prophète, ou qui que ce soit. Mais na comme loko, na comme apôtre, pour na yango, na bandorozo, mbongo moyen de vivre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Premièrement, d'ailleurs, quand il faut un appel, il faut nzamba bengo. Nzamba benga yo, ke na bengyo na ponyo sa le langa, ouais, c'est autre chose. Et yé moko ebindinga au futa, yo, parce que la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais ezate que na sali église pona et comme source nanga ya fond, source nanga ya mbongo. Non. La maison de Dieu n'est pas un centre commercial. Eza centre commercial, eza business te, eza pe nanite ba faire na yo, eza comme ba faire na yo non. So ozana besoin ça la business, ozana besoin ça ba faire. Lukambongo, kene na banque, soit crédit, banda ba faire, banda oteka mikate, banda oteka, banda sala restaurant, banda ko teka building, bâtiment, banda osale loko mususu. Mais non, na musala nzambe eza bongote. C'est pour cela, na Matthieu, tant où Jésus aïe, balobi na biso na 12, balobi, Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui marchandaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs des pigeons. Il y avait des changeurs et il y avait aussi les vendeurs de pigeons, etc., etc. Akuti batuba comme ici temple et nzambe désordre. Alobi non. Azui kande ya molimo. Il avait eu la colère sainte. Il avait eu la colère sainte. Azui kande ya molimo bandiko panza bandiko détruire. C'est pour cela azongi na maloba oyo prophète Esaïe aloba qui na Esaïe 56 verset 7 en disant que ma maison sera appelée une maison de prière. Il n'était pas content. Nous avons deux types de temples. Tozana ba type ya ba temple mibale. Nde tozabo. Naza ko expliquer ya liboso et puis na expliquer ya mibale mukie. Après si mande na ko kota na profondeur. Landanga bien pour comprendre. Pourquoi titre na biso ya lelo ma maison sera appelée une maison de prière. Pourquoi Jésus azalaki fâché jusqu'à ce point-là? A panza son église. Hein? A panza ba cambiste, ba changeur de monnaie, a panza ba bazako teka ba pigeon, ba mususu ba onda oteka na ebite ma puta, ba oteka ma tembele, je sais pas quoi. Donc a panzi bangonyon surtout. Na lobi tozana deux types ya temple. Tozali na premièrement, les temples physiques. Dans l'Ancien Testament, nazobela temple physique. Na se référé dans l'Ancien Testament. Deux types il y a deux types temple. Temple physique. Temple physique ezali temple physique oza komona boye oyo ndeti bâtiment ya ndaku na yo. Ndaku esiko fanda église tango kendaka chaque dimanche. Yango wana nde ezali tozo benga ngo temple physique. Église esiko kendaka dimanche wana. Temple wana esika obokota bokendo sambela yango wana. C'est ça le temple physique. Temple physique dans l'Ancien Testament, une structure matérielle fabriquée par l'homme. Entre parenthèses, je mis un bâtiment. Mutunde mutatonga kandaku non, batunde batonga kandaku aussi. Et on a lobby une structure matérielle fabriquée par l'homme. Entre parenthèses, bâtiment. Qui
qui sert de résidence terrestre à Dieu et de lieu central pour les pour les sacrifices, pour les sacrifices et le culte de la nation d'Israël. J'ai dit bien avant, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, bâtiment, ndet église yo kendaka chaque dimanche. Na ndet ndako siko c'est ça bâtiment batunde batongi na maboko na bango. Na yango na tangu ya kala ezalaki pe ba bâtiment ndet yo nanga tozo kende église, mais différence ezali ke na tangu ya kala ezalaki résidence terrestre ya Nzambe. Nzamba banda ofanda na kati ya ba temple wana. Yango na pesi exemple. Na pesi exemple les premiers temples o to bengi temple ya Salomo. Les seconds o to bengi temple ya Zorobabel et Hérode. Po bon pe batonga ki temple. Temple ya misa to bengi les tabernacles. Wana ezalaki kutu ezalaki tabernacle babane ko boujango po bazaki ba nomade esika ba bouger ba tomboli yango ba ke ba monter so esika mususu ba tabernacle wando bengango. Tu vois biloko wana nyonso to wana premier temple à Salomon, les second o ya Zorobabel na ya Hérode na temple na tabernacle nyonso to wana il représentait les lieux littéral où Dieu réside sur terre et où était accompli les sacrifices. Et ça esika oyo littéralement Nzambe ezalaki résidence ya Nzambe awa na se na mokili na Ancien Testament. Yango to bengi yango temple physique. Nzambe azalaki wana. Yango pe arche d'alliance to yebi lisolo arche d'alliance no kota kunate po tem nange ke kunate. Arche d'alliance bonde ko tiango pe na ba temple arche wana ezalaki ko représenter présence ya Nzambe na temple wana. Donc, tu as dit, histoire rebelle sur l'arche de l'alliance. Mais je parle pas de ça. Mais expliquer, biso, na sali résumé pour te comprendre. Deuxième temple, les temples spirituels. Temples spirituels. Dans la nouvelle alliance, le Nouveau Testament opère un changement radical des conceptions. Un changement radical des conceptions. Les temples des prières devient obsolète car Dieu ne réside plus dans de constructions faites de mains d'hommes. Donc, nakati ya nouvelle alliance, nakati ya nouveau testament, nouvelle alliance c'est en Jésus. Nakati ya nouveau testament, changement encore radical et salemaki na concept pona conception il y a temple na tangu ya kala na Ancien Testament. Donc batu bayeba ki yango ezesika présence ya Nzambe ezali arche d'alliance ezalaki yana Nzambe azalaki wana na kati ya bâtiment o batu batongi na maboko. Mais lelo na kati ya na nouvelle alliance na Nouveau Testament nyonso échangé radicalement. Nzambe azako vivre lisusu te na ba bâtiment o batu batongi. Mon église aussi ko kenda chaque dimanche. Nzambe azala wana te na kati. Nzambe azalaka wana te. Nzamba zalaka wana te. Landanga bien. Po na kalande ezalaki bongo. Na kalande ezalaki bongo. C'est pour cela, na kala, ezalaki na temple wana, ezalaki na parvis, lieu saint, na lieu très saint. Tu vois? Mais na kati ya nouvelle alliance makambu est changé radicalement. Nzamba zo vivre lisusu te. Dieu ne réside plus dans des constructions faites de mains d'hommes. Nous avons le corps, siko yonakati ya nouvelle alliance. Nous avons le corps du croyant et l'église. L'église, awa nazo se référer na bâtiment te, hein? Non, se référer na bâtiment te. Landanga bien pour comprendre. Nous avons le corps du croyant, o ezayo, ezanga, hein? Nzoto nanga, na nzoto na yo. Nzoto ya ba croyant. Hein? Mutupe nyonso to ata ona naza croyant telelo. Tangu lobi anzimeli Jésus. A komi pe croyant, non? Donc, corps ya yo na yangai. Donc, et l'église. Église awa na zuango, la communauté des fidèles. Église awa, nzamba se référer na bâtiment te. Communauté yaba fidèle. Communauté yaba croyant. Collectivement, l'ensemble des croyants est comparé à un édifice spirituel. Ensemble, il y a des croyants, il y a des fidèles ensemble. Na yo moko individu. Toza ko représenter édifice, bâtiment spirituel ou
à une maison de Dieu. Tozo représenter ndako ya Nzambe. Biso yo muko mutu. Toso kitangu to sangana na église. Siko tangu to komiko kende to sangana na église. Nde wana yango wana, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi? Mais nakalezalaki, Nzamba zalaki na katia bâtiment. Foka mutu moko kota, mon sacrificateur moko kota. Mais siko yonde tangu yo nangai, toke na église wane siko kendaka chaque dimanche. To se réunir, to so to zandeti 20, 50, 1000, 1 million. O kabo zalawana. O tangu bo se réunir kobanda na 2, probabi 2 ou 3. Tangu kobanda na 2 mata, tangu bo sangani esika moko nzamba ye wana, nzamba za wana na bino. Tu comprends? Nzambe azawana na bino. Pourquoi? Pour na yo, na mutu wana bozane, na 3e, na 4e, na 5e, na 1000e personne o bozali wana, bozako représenter ba ndaku ya Nzambe, bozako représenter nani ba édifice, ba bâtiment ya Nzambe, temple ya Nzambe. Na sens wana. Na sens wana. Jésus lui-même alobaki pe yazali temple. Jésus avait dit qu'il est le temple. Alobaki bongo pourquoi? Alobaki kazali temple. Jésus alobaki azali temple. Ponato, toyeba bien pourquoi alobaki ke azali temple. Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours, je les relèverai. Alobi bongo pourquoi? Parce que awa bandeko se référer na yemoko comme temple. Alobi ke bo détruire temple oyo et puis 3 jours après na ko relever yango. Pourquoi alobaki bongo? Parce que alobaki ke bako bomaye akokufa 3 jours après akosekwa. Akokufa et puis 3 jours après akosekwa. Abandeko mi référer ko se référer na yemoko comme temple, yemoko comme temple. Et ok, après la mort et la résurrection de Christ, l'apôtre Paul l'exprime clairement. Après la mort et la résurrection de Christ, l'apôtre Paul l'exprime clairement. Après Koufana lycée quoi ya Yesu, apôtre Paul a expliqué biso, exprimer en clairement en disant que le corps individuel de chaque croyant est devenu le temple du Saint-Esprit. A expliqué bisongo na 1 Corinthiens 6 verset 19. Même ce qu'on na acte 2 na verset 1 tikita, ndekuna omona mukola Pentecôte, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a kitaki, le Saint-Esprit a kiti likolo ya ba apôtre, a kiti likolo na bango, a tondisami kati na bango, et à partir de ce jour-là, Saint-Esprit a commis kofanda kati na biso. Et salemaki kaka justement après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après komatanaye, ascension naye, nde bongo atindi le Dieu Saint-Esprit a kotaki na kati ya bayekoli, et tout croyant, mutu nyonso to azo yamba Yesu, quand tu es né de nouveau, l'Esprit Saint vient et habite en toi, dans toi. Le Dieu Saint-Esprit, Dieu lui-même, tant que yo osa né de nouveau, babandaki na ba apôtre, mais après ba apôtre babandi pe ko sala de toutes les nations, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, tout le monde babandaki ko croire na Yesu dans leur cœur, automatiquement le Saint-Esprit venait et habitait en eux. C'est pour cela que nous sommes le temple de Saint-Esprit. Tous les temples et nos corps sont les temples de Saint-Esprit. Jésus na exemple il y a Jésus na Jean 14 verset 23. Il dit si tu m'aimes, Jésus dit ici, Isa verset na otangate nazako expliquer, Jésus yemoko, après ça par exemple na Jean 14 verset 23, en disant ceci, si tu l'aimes, et tu aimes sa parole, alobi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Yena papa, lui est le Père. Bakoya bako fanda kati na yo, bako sala na yo demeure, bako sala na yo bâtiment na bango, bako sala na yo une maison, bako sala na yo édifice, bako sala no ndaku, okokoma ndaku, esika o Yesu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ba ofanda na kati na yo.
alobi yango na kati na Jean 14 verset 23. So ok siko na Romain exemple mususu nazwi na Romain 12 verset 1. Kuna baoloba na biso d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Na Romains 12 verset 11. Baoloba na biso bongo. D'offrir nos corps, topé sabanzoto nabiso, comme bas sacrifice ezali saint, agréable à Dieu, bas sacrifice vivant. Nos corps comme des sacrifices vivants, saint, agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu. Revenons maintenant na Matthieu 21 verset 13. Revenons. Landanga bien. Revenons na inkoloba tozongi na Matthieu 21 verset 13. Po yangonde men na biso. Yangonde na biso de base, non? Na lobi na bandi siko ko expliquer. Wana na expliquer que tozan na deux temples, na expliquer temple ya physique na tango kala. Ibanda ko représenter nini? Na expliquer pe temple spirituel na tango ya sikoyo na nouvelle alliance ezo représenter nini? Siko na ke ko développer thème na biso ya Matthieu 21 verset 13. Et lobi na biso na kei numéro 1. Temple physique, une structure une structure matérielle fabriquée par l'homme, autolobie, un bâtiment. Là où nous nous réunissons pour prier, adorer Dieu et chercher sa présence. Donc, ezali bâtiment oyo batu basali. Tant tokendaka dimanche na église, eza bâtiment mutu atongi. Mais tokomi kokende kuna physique, na oloba na temple physique, na temps na biso, tozo kokende kuna pourquoi? Tozo kende pona to se réunir ensemble biso nyonso tout et puis to prier ensemble parce que balobi eza bon que le frère demeure ensemble. Même ko la Pentecôte, le Saint-Esprit quand il était descendu à Kutakiba apôtre bazalaki bango nyonso na ba disciples ensemble. Yango Bible lobi to abandonné ba église na biso te. Eza bien que le frère et le frère de sœur to demeurer ensemble, to prier ensemble, les alakapé important, très important parce que musapi moko ndeba mikolo balobaka musapi moko etongaka mboka te musapi moko etoko tonga ndaku te. Il faut misapi ebele maboko ebele po etonga ndaku. Bible lobi pe mutu moko okobengana 1000 démons, mais ceux qui bo sangane ebele bokobengana chaque mutu so boza 20 bo bengana 20 000 démons, tu vois. Eza bien tous à l'ensemble. On a lobby, eza structure matérielle fabriquée par l'homme. Oh, batuba sali, bâtiment toto kendara dimanche na église. Là où nous nous réunissons pour prier. Tokendara pona ko prier, pona ko adorer Nzambe, pona ko luka présence ya Nzambe se manifester dans la vie d'une manière extraordinaire. Et puis, ezali, tant peut to sangani bongo, tozali ba temple ya Dieu Saint-Esprit. Toza ba temple ya Dieu Saint-Esprit. Tant to sangani présence ya Nzambe yaka po to sangani na kombo na ye. Yango wana église, quand on église ezali ba jeté, eza esika ya pamba te. C'est pour cela Yesu asilika ki azwaki ndetolobi la colère sainte, azwaki colère sainte kanda ya molimo apandi nyonso na église wana parce que ba komisaki yango centre commercial. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but oyo Nzambe asa l'église nae. Utopé cet exemple. Na palais royal par exemple. Soko na palais royal. Oko kota oye kaka bwe pokoti. Non, protocole ezali Avant na kota protocole ezali. O na ye na ngina mona na roi. Na ngina mona na reine. Ba otiko? Non, ba otiko ten. Ba protocole ezali. Protocole ezali susu ko koleka. Et puis susu na pes exemple. Église. Ou bien ceux qui osent na palais royal. Roi na pes exemple, il y a roi Charles. Roi Charles. Roi Charles. Na la reine Camilla. Bango ba bengi siyo. Ozana rendez-vous na bango. Na 10 heures juste. Yo ke kobimakuna. Peu importe raison. Okutani na trafic. Moi na sumba ki avant ya rendez-vous na roi. Accident mo esalemaki na nzela. Je sais pas, peu importe raison. Oyo kopesa.
Mais il fallait qu'on en a 10 heures juste, na rendez-vous na roi Charles na reine Camilla, mais yo oye na 10h30. Yebisangai protocole déjà ya palais royal ba yambo ato zala ki na rendez-vous ato pesi bango excuse na ba yambo te bi pourquoi pour ba agenda na bango ezala ka déjà préparé ba yambo te pour ba t'es na 10h30 yo zala ki na rendez-vous na bango na 10h peut-être était 10h à 10h10 après yo ba tumususu pe ba na rendez-vous donc on regrette ba yebiso qu'on regrette rentre luka ndenge ni no rendez-vous mususu pour peut-être pe kuto rozo ressuscité. Donc, bon, peso excuse wana. Et puis, na pes exemple, oza na rendez-vous na roi wana, hein, na reine Camilla, ou bien na roi Charles. Yo, ye, ba bengi si oza na rendez-vous. O lamu ki kando, lamu ki na mbeto. Ozui kaka, n'importe quel jogging, hein, aussi jogging moko ezala ki wana, o lati bongo. Ozui ka ketch moko salite bongo, lati ka bongo. E longi kutu tom suku to sokoli pete. Min nou petom so sokoli te olobi na ke kaka na ke kuna na sa na rendez-vous na roi na sa na rendez-vous na reine. Bakenda bongo, est-ce que soko komi kaka na porte wana palais royal. Batali yo ka ndengo lati. Ba oyo bisi bango, o laksi bango pe papier yango yo, rendez-vous yango penda na reine, na sa nango pe na roi. On ba moni yango pe, mais batali yo ka ndengo zali. Ba otiko leka te, je doute fort, ba kotiko leka te. Po eza palais royal. Okendo kutana na mutu ordinaire te, okendo kutana mutu pamba te, okendo kutana na roi, po okendo kutana na reine. Donc eza na manière moko fo lata. Eza na manière moko fo zala na attitude moko boy. Eza na manière moko boy, discipline moko boy fo zala nango. Et me biso sikoyo, na temple physique o eza ya nzambe, tokendaka na église ya nzambe, n'importe comment, n'importe quand, on parle n'importe comment, on rigole n'importe comment, on mange même à l'église, on fait n'importe quoi, l'église. Chose que Jésus a boyaki, na temple wana panzaki. Eza exemple, balobi nyonso komami na Bible, eza pona tozala enseigner, eza po tozala enseigner. Oya non église na retard. Chose que na palais royal so babengisi yo oko luka robe wana kitoko, oko luka veste wana ya smart, oya kitoko wana ya élégant, oko luka veste kitoko po lata so za mobali, oko luka robe wana ya tralala wana zo benda na boy so za mwana mwasi, so za na ngoto okende na ko somba, po yebi ko okende liboso ya roi Charles, po so okende liboso ya reine Camilla, okende liboso bato pamba tes occasions vinao. Tu vois, okomi bongisa par conséquence, même sur le baramabe, okosala ba exercice mukoloana, ya ndenge nino koloba liboso aka yo moko liboso miroir, o bando salango. Mais ceux qui tozo kende devant le roi des rois, o ya leki ba roi nyonso mokili ensemble, o ya leki roi Charles, o ya leki la reine Camilla na puissance, a leki bango nyonso na nyonso. Mais ceux tozo kende devant le roi des rois, on vient n'importe comment, n'importe quand. On fait ce qu'on veut dans l'église. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ceux qui tozo kende liboso na temple ya nzambe toki ko kende n'importe comment, n'importe quand. On peut pas aussi faire n'importe quoi dans l'église. Non. Non. Non totalement. Non totalement. Yango yesu tango yeki n'église, amoni ba n'importe quoi wana. Amoni ba n'importe comment wana. Yango panzaki. En un mot, c'est ce que je parle ici. Mais Bible peut si biso exemple ya ba voleur peut musu bazali parce que a comme ici temple ya nzambe et si kabana nzambe il faut ba ya ba sambela a comme ici ngo commerce na ye. A omi benga pasteur, a omi benga archibishop, a omi benga prophète, a omi benga qui que ce soit. A comme ici temple ya nzambe commerce, centre commercial ya ye. Source na ye ya mbongo, ya ye na famille na ye. Non. Tu es un voleur. Oza voleur soko sala kabongo. Oza voleur, oza muyibi. Po bit ezali, ba tuto sangana na église, to adore nzambe, to luka intimité na ye, to luka présence na ye, na ba vi na biso, ami monisa na biso d'une manière extraordinaire. Jésus, na Apocalypse, so ki toke na Apocalypse 2, na verset 18, na verset 20. Na makambu oyo, makambu akolobeza ebele, a cause ya temps na oki koloba nyon sote, na oki pe ko définir nyon sote. Eza ebele ya koloba. Mais il faut na progresser, na avancer. Landanga bien. Pour comprendre sikani tozo kende. Et sikani tozo kende. So ki tozui na Apocalypse 2, verset na réalité verset 20 mais au kiko bandana yo à partir ya
verset 18. Hein? Au banda partir, il y a verset 18. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 20. Mais au Kikozwanayo, à partir, il y a verset nanyo. Verset 18. Mais nga naza intéressé na verset ni naza intéressé na verset 20. Hein? Naza intéressé na verset 20. Na verset 20 oyo. Ici, la parole de Dieu nous parle. Dans Apocalypse 2, de verset 18 à verset 20. Nous avons intéressé plus au verset 20. Dans verset 20, Jésus reproche à l'église de Thyatire. Il reproche à l'église de Thyatire de tolérer une femme appelée Jézabel. Hein? Sur Jézabel. Jésus reproche à l'église de Thyatire de tolérer une femme appelée Jézabel, prophétesse autoproclamée. Elle s'est autoproclamée prophétesse. Elle enseigne et séduise les fidèles pour les entraîner dans des pratiques idolâtres et immorales. Nakati église. Nzamba za ko reprocher église ya Thyatire. Lelo nzamba za ko reprocher église na biso ya lelo. Église na biso ya lelo to permettre basali ya nzambe ba permettre Jézabel à kota. Jézabel aza ko représenter un esprit. Azate pratiquement kaka une femme. Jézabel awazali esprit. Aza esprit kiko zalana kiko ya na forme ya mobali kiko ya pe na forme ya mwasi Jézabel. Awa Yesu aza ko reprocher église que batiki Jézabel azali prophétesse autoproclamée, ami autoproclamée, aza prophétesse ya lokuta, ami kotisi na kati église, aza ko mema, aza ko entraîner ba pratique idolâtre na kati ya église, pe na ba immoralité, hein, immoral, na ba aza ko séduire na ba pratique na ye o ezali idolâtre na immoral. Amemi immoralité na kati église. Amemi immoralité na kati église. Par exemple, dans l'église, tout ça na immoralité sexuelle. Oyo est comme normal. Avant ils allaient qui sont pasteur moka salika mbeba mukie asali faute. Mbala moko moni ba ancien nyonso ba sangani ba fandisier. Mais aujourd'hui c'est plus comme ça. Aujourd'hui c'est plus comme ça. Aujourd'hui c'est toujours cette parole, ne touchez pas à mes oins. Tu es un oin. Pose-toi une question. Immoralité sexuelle et côté église. Jézabel a memi azako séduire ba fidèle, a memi pratique. Il y a idolâtre na immoralité. Il y a idolâtrie na immoralité na quatre église. Immoralité sexuelle, au monde a un serviteur de Dieu, aza célibataire. Chose que église na église na biso na corps du Christ ba pekisi musala nzamba balate. Paul aloba kikaka soki omoni kokokoka. Kobala te. Kobali na ote. Mais soki omoni kokoka te, bala. Bon, Paul aloba bongo te. Aloba kike, soki omoni kokoka, si tu peux, ozano makasi, kobala te. Mais si tu vois que tu ne peux pas, marie-toi. Aloba ki bongo. Mais il y a des pasteurs oyaza célibataires. Et puis ayebika okokate akoma kosala na ye abimakane na ba jeune fille église aobima na ye pe na ba femme mariée na kati église. Peut-être peu aussi il y a des pasteurs au azali non seulement forcément ça célibataire, il y a aussi des pasteurs au azam mariés. Aza marié mabimaka na ba jeune fille église, aza marié abimaka pe na ba si mususu ba femme mariée na église. Oyo pas za célibataire, ye aligni ne pe ko bala ta za pe na moyen pour a sala mariage abala. Aobima na ba femme mariée na église, azobima pe na ba jeune fille. Et les gens voient ça. Batu bazo monango na église mais ba fandika na ba wana. Chaque dimanche ba yaka pe na église, chaque mardi ba yaka pe na église, to chaque vendredi ba yaka pe ba ko taper ba intercession. Ba o monango mais ba o sale lo côté. Les gens voient ça mais ba o sale lo côté. Jézabel a memiango comme normal. Batu ba komi comme monango normal. Chose que ezali immoralité sexuelle oyo Jézabel a kotisi na kati église batu bafandi bazo monango normal waneza moko ya exemple mais exemple ezebele à cause ya temps je dois avancer naza ko avancer
Dans l'Ancien Testament, Jézabel, n'a pas expliqué qui est Jézabel. Dans l'Ancien Testament, Jézabel est une princesse phénicienne, devenir reine d'Israël en épousant les rois Akab. Azalaki mwasi Akab, azalaki phénicienne. Yang Akab abalaki ye, nda yaki bongo na Israël. Rôle na ezalaki nini. Azalaki reine, hein? Tolobi mwasi Akab. Mais asalaki pe makam. Elle est principalement connue pour avoir introduit le culte de Baal en Israël. On continue, mais Baal a zanani. On a expliqué Baal pour comprendre. Baal, c'est celui qui remplace Dieu. Quand Dieu dit ces choses est mauvais, ces choses est mauvaise, lui, il dit la chose est bonne. Baal azali oyazako yako remplacer. Azako remplacer Nzambe. Na sens que tangu Nzamba lobe loko eza mabe, Baal azolobe loko eza malam. Yango na pese exemple liboso immoralité sexuelle na kalezala qui sont pasteur moko sali bongo azala célibataire ou marié ba fandisie pona ata inane. Mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus comme ça. Bazo sala ba immoralité sexuelle na kati église. Les gens voient ça ba osala le côté. Pasteur azo continuer côté ya, azo continuer ko sala service ya Nzambe comme si rien n'était. Aobi mana basi ya mabala azo bi mana bana ya bato. Aobala bangote. Donc, Baal azali ko komisa eloko ezali mabe, o nzamba lobeza mabe ya lobeza malamu. O ezali malamu e pa nzambe ya zo lobeza mabe. Donc a kotisi yena Jézabel, ba kotisi ba doctrine, ba kotisi biloko wana na église to komi komona ngo normal. C'est pour cela na lobi Baal azako remplacer nzambe, o nzamba lobeza mabe. Ya zo lobeza malamu. Ya wana na ba église to somona pasteur mo zo se comporter mabe, conduite mabe, les gens font rien. Ba pasteur mususu pe ba osala rien pour ba fandise, ils font rien pour la nini pour ba komo monango normal, c'est Baal laissé à côté. Soko moni bongo Baal aza déjà na kati église wana, Jézabel aza déjà na kati église wana. Donc to comprendre qui est Baal, to comprendre pe qui est Jézabel. Na continue, na pesi exemple ya Baal et na pesi explication qui est Baal. Siko Jézabel, Jézabel elle a aussi persécuté Jézabel dans l'Ancien Testament. Elle avait aussi persécuté les prophètes. Persécuté les prophètes de Dieu et symbolisé la manipulation et l'influence maléfique. Elle avait aussi azalaki sous persécution contre les prophètes de Dieu na époque wana. Na époque wana ezalaki époque ya prophète Élie. Na prophète Élie azalaki nan azalaki persécution contre ba prophète pe lisusu azalaki ko symboliser la manipulation et l'influence maléfique. Donc azalaki na manipulation na influence moko maléfique na tangu na ye yango na lobi Jézabel na tangu na biso aza esprit ako ya na forme ya mwasi comme ya mobali. N'oublie pas. Et Jézabel wana lisusu je continue. Jézabel elle enseigna des doctrines trompeuses et égarant la congrégation loin de la vraie foi ou loin de la vraie vérité. Jézabel azoya na doctrine ya mabe. Tozo mona makambo mabe penza bo en église mais to sala elokote. To komo mona ngo normal. Pour Jézabel, a memeli biso Baal, a memeli biso Astoret, a memeli biso biloko mabe, ba doctrine mabe. O ezako faire dévier biso na vraie vérité et na vraie foi. Oyo Jésus-Christ de Nazareth a tikel biso na mokile. To komiko benga, ba komiko benga, lelo église aleo ba komiko loba, l'église moderne. Église moderne, na ebiso église moderne zalaka. Église moderne. Ba loba l'église moderne. On a modernisé Dieu. On ne modernise pas Dieu. Tozwi nzambe to komisi nzambe moderne. Tala, ba mesana kana nzambe te. Ba modernizaka pe nzambe te. To benga église moderne. Toza ba vieux te, to ba ancien te. Biso eza église moderne. Église na biso eza moderne. To memi modernisation na kati église. Ba mesana kana nzambe te, pe ba modernizaka nzambe te. C'est pour cela la Bible nous dit, il renouvelle la lamentation. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Et ngolo bake chaque matin, nzamba ko marayasika. Omoni nzambo se kakine lobi. Na tongwa lelo ko changer lo face. Asa le même Dieu. Oya yebisa ki Moïse. Moïse,
kendo bimsaba na ngana Israël. Moïse kuta lobi zwana mutu mususu, ya lobi na zui yo. Est-ce que na yebite Caron lobaka bien? Na zui yo. Alobi na Moïse kendo bimsaba na ngai. Mais quelques jours après, tant Moïse nanzela komiko kende. La Bible nous dit clairement, les mêmes dieux qui kobisa Moïse kendo bimsa peuple ne, c'était les mêmes dieux qui voulaient tuer Moïse, hein? Ils voulaient tuer Moïse. Hein? Pourquoi? Pour incirconcision moro ezalaki na kati ndaku na ye. Incirconcision ezalaki na kati na ndaku na ye. Moi ne moko azaki circoncité, c'est pour cela nzamba lingaka bomé. Nzamba lingaka boma Moïse. Et c'était sa femme qui l'avait sauvé. Moi si na ende muta sauvaki Moïse na kufa. Mais c'était les mêmes dieux. Ya on a le biba mesana kana nzambete. C'était les mêmes dieux aussi à qui Moïse bo qui na terre promise. Mais c'était les mêmes dieux à qui Moïse au côté sous na terre promise terre et puis à côté quitter. Ba moderniser kanzambete, ba mesana rappelle nzambete parce que chaque matin il renouvelle sa bonté. Chaque matin nzamba se renouvelle kana vie na biso. Nzambo se kakine lobby. Zwaka ya Moïse. A ki le loko balukela yo, aloba ke loko bosalo mabe aluka bomayo. Ndenge zalaki na kaya Moïse. Yango wana batu ba memi modernisation na une église. Na église pourquoi na aloba bongo exemple ya habillement, accoutrement. Accoutrement na biso même. Habillement. Surtout principalement ba papa encore ça va. À part ba papa ou ba comment ba tantine Angèle, hein? Ah papa mais ah tantine Angèle, tu vois. Donc ba papa encore ça va. Mais basi, ba petite fille na biso, ba jeune fille na biso bazokola. Accoutrement na église. Mutu akoki koya na église demi nu. Demi mutakala. Non. Ba mususu ba ole kati likolo a cher. Azo yemba ou sinon azo teya. Azo prêcher la parole de Dieu même. Malati bilambe kangi ye pour séduire nani Jézabel. Na kat église wana y a des hommes oh baza ba célibataires, y a aussi des hommes mariés. Mais aleki na cher, alati bilambe kangi ye sexy chocolat. Ou azo yemba sexy chocolat. Accoutrement mabe, habillement na biso mabe. Tozo ya n'importe comment, n'importe quand, tozo loba n'importe quoi, même na kati église, même à tongi na kati église. Qui to salika esika na culte, qui te sili to bandi otonga. Ka esika na boaki ko luka présence en Nzambe. Retard na église. Oya no retard. Na pesi exemple à droite. Yo so roi bengisi yo. Sincèrement, même quand ministre a pamba bengisi yo. Aucun de retard. Orolata n'importe quoi. Orolata n'importe comment. Non. Oroyana suki bizarre. Non. Okoya bien préparé, n'est-ce pas? Et Mexico se reçoit libosa les rois des rois. Na temple autolobi, temple physique. Na temple nae. Toki koya n'importe comment. Na kendaki période moro vacances na Italie. Siko nanga na famille nanga to boujaki na mama nanga na ndeko nanga mwasi ya nanga to boujaki toke ko visiter Venetia. Tant toke na Venetia. To komi kuna Venetia Valence hein? Tant toke na Valence sorry tant toke na Valence toke ko visiter ango to komi kuna église moko munene zalaki kuna catholique ezapenda munene makasi église wana na pesa ki bango félicitations église catholique wana il y avait des touristes tozaki belé po Valence eze sikamo batu bayaka mingi non eza batu bayaka mingi ba touristes pour na ko visiter kuna na Italie donc okay siko mulongo ezalaki vraiment moulayi vraiment hein que ezalaki moulayi o batu bande ko sala pona bakota na église hein po bakende ko visiter temple wana ezaki munene batu banga bakota ba visiter ezaki moulayi biso pe donga to kota mais to bayaki na biso pourquoi il y avait beaucoup de gens mais conditions ezalaki tout le monde ezalaki vraiment parce que Italie eza chaud hein il fait chaud là-bas. Siko batunyo so bazalaki na ba cinglé hein bilamba eza presque ndeti cinglé na sens que manche courte surtout basi hein basi nde bazalaki bongo conditions ezalaki tous les femmes avant kokota il faut oluka foulard ozipa mapeka na yo o sinon ozwa elamba moko eza eye maboko yeti awa to maboko milai olati ndokoti na temple na pesa ki bango félicitations mais lelo
Moutao le kalikolo cher. Alati na ye vraiment ko manche courte lokola cinglé. Eza la robe, eza la chemise, eza la sonini matiki oyo nyonso libanda mazali kolo cher. Il prêche et elle prêche la parole. Elle chante devant les gens. Tant on a kende ki mukona na église wana. Na kota kite parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais conditions zalaki tout le monde avant kota pour visiter l'église catholique wana, il fallait que mutunyo surtout ozipa mapeka mwana mwasi comme mwana mobali ozipa mapeka na yo po bazo supposer que zo kota na église na temple ya nzambe esika ba fidèle bayaka ko sangana pona ko bondela ko adorer nzambe pe ko luka présence ya nzambe oyoki ete ya biso surtout ba église ba koma komi benga église moderne ba moderniser nzambe te. Parce que même Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, a mentionné que ma maison sera appelée une maison de prière. Abandé ko se référé na nini. Na maloba oyo Esaïe alobaka na Esaïe 56 na verset 7. Abandé ko se référé na parole wana. Oh batuba lobake le Nouveau Testament est annulé l'Ancien Testament a annulé le Nouveau non, le Nouveau Testament est annulé l'Ancien Testament. Faux et archi faux. Soki mutabi se bonga kosio, faux et archi faux. Nouveau Testament etikali ko annulé jamais Ancien Testament parce que Jésus lui-même prêchait sur l'Ancien Testament. Jésus lui-même, il s'est référé toujours à l'Ancien Testament. Azaki toujours qu'on prêchait sur l'Ancien Testament en disant même que ma maison sera appelée une maison de prière. C'était dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est seulement l'accomplissement. Son accomplissement, c'est dans le Nouveau Testament. Prophète, lobaka, grand serviteur de Dieu, lobaka, makambo. Makambo nyonso, lobaki dans l'Ancien Testament. Maintenant, ezako kokisama. Na Nouveau Testament, ezoko kokisama. C'est pour ça que je dis, le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Tango bongo bango mo pe ba prophétiser ka l'Ancien Testament ezalaka vague mais biso makambo bango ba ko prophétiser to ko vivre ngo na Nouveau Testament naissance ya Jésus ezalaki déjà prédit na Ancien Testament na Ésaïe 9 un fils vous est né vous est donné et si manango e ko kokisama wapi e ko kokisama na Nouveau Testament Jésus est né réellement tu vois donc Ancien Testament ezako annulé et Nouveau Testament, ils ont annulé l'Ancien Testament. Jamais. Ils ont annulé l'angote. Moutoua kosa ote. Et bah moderniser kanzambe parce que la Bible nous dit notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons changé kate. A comme rappel modernité, yo ko moderniser nzambe te. Ye bango ke ye aza moderne koleko. Et ce mon alola. Mlo les a modernisé hein. Et l'équipe biso na mokili. Et l'équipe biso na mokili. Et l'équipe biso na mokili. Si ko na ke na deuxième pour na cause ya temps. Na koti na deuxième, il y a beaucoup de choses à dire là. Eza makambo belé faut na okiko loba na esika wana na kendaki na temple physique. Et belé mais à cause ya temps na progressé. Na ke siko na temple spirituel. Temple spirituel otolobaki, ici on parle d'un croyant ou une communauté de fidèles. Temple spirituel tozolobela ba croyant, tozolobela yo ozo croire na Jésus, tozolobela nga nazo croire na Jésus-Christ, tozolobela biso pe tozolobela biso tant tosanganaka. D'après cet exemple chaque dimanche na église, ou chaque mardi tant tosanganaka na église, tozali groupe communauté ya ba fidèles. Awa nde biso wana nde tozali église ya Nzambe tobengi sami le temple spirituel. Jésus était venu, na dit qu'on développé, Jésus était venu pour nous réconcilier avec le Père. Et comme manuscrit, écoute-moi bien, yokanga bien. Jésus était venu pour nous réconcilier avec le Père. Et comme manuscrit. Oyoki. Pour qu'on puisse connaître le Père à travers lui. Yesu ayaki pona a réconcilier bisona papa. Pe ayaki lokola manuscrit. Manuscrit ezali ezande tike tangu natangi Jésus-Christ est amour. Allez, na okiko vérifier ngo. Oko vérifier ngo wapi na manuscrit. Ndesika oko vérifier. Au vérifier, ah, c'est vrai, hein. Ah, balobi, Jésus est amour, hein. Dieu est amour, excuse, Dieu est amour, hein. Ah, c'est vrai. Na manuscrit, na confirmé.
Parce que Dieu est amour. Tant au monde Jésus-Christ, il était amour quand il était ici, Nassé. Il était amour. Et aujourd'hui, on peut confirmer Jésus-Christ est amour. Il n'est pas à bolingo. Donc, aya qui peut comme manuscrit sika pi yonanga toki ko vérifier ba écriture yonanga sika toki ko yeba papa na mozindo toki ko yeba nzambe na mozindo aya qui peut comme manuscrit et soto na Jean 14 verset 9 hein alobi na biso kuna c'est lui qui m'a vu a vu les pères alobaki yango na Jean 14 verset 9 oya moni ngai amoni papa donc oya yebi ngai ayebi pe papa oya yebi ke Jésus alingaka boete apantaki temple donc alingi ordre ndenge wana pe Dieu le Père alingi tu vois oya moni ye amoni nzambe et susu oya moni amoni nzambe ayaki lisusu pourquoi il était venu aussi il était venu na lobby pour nous réconcilier avec le Père, P. Azaki manuscrite pour Nabiso, et puis l'Issoussou nous délivrer du péché, les condamnations, la mort et de la malédiction. Ayaki, pona, ko délivrer bisope, na péché, na ba condamnation, na kufa, et puis na malédiction, hein, na malédiction. Na malédiction. Yango na Galate 3 verset 13 et lobi nabiso Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il était aussi venu pour nous purifier et enlever les limitations dans nos vies. Ayaki pe pona ko purifier biso, pe kolongola ba limitation na ba vie na biso. Na 1 Corinthiens, sotozui 1 Corinthiens 6, verset 19. Balobi na biso po na lobi toza ba temple molimo monsanto. La lobi na biso kuna, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Balobi na biso na 1 Corinthiens 6, 19. Oyebite kozalaka temple molimo monsanto. Oyebite ke nzambe molimo monsanto afandaka kati na yo. Oyebite ke Seigneur Jésus-Christ afandaka kati na yo. Nzela lisunga mo monsanto. Oyo epesameli biso epai ya nzambe. Et puis na balobi na biso pe biso moko toyebite ke banzoto na biso eza ya biso te. Une fois oyambi Yesu nzoto neza esusu ya yo te. Yango Paul alobaki alobi, si moi je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul alobaki yé lisusu te mutaza ko vivre, mais c'est le Christ qui vit en lui. À travers de qui? Des Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul veut dire simplement. Na 1 Corinthiens 6, 19. Ici, l'apôtre Paul veut dire simplement tes actions, ta vie et ton corps doivent être orientés à honorer et glorifier Dieu. Et à glorifier Dieu. Donc, au apôtre Paul a se référé na parole na 1 Corinthiens 6, 19. Alinge koloba na biso simplement ke yo ndengo zawa na vie na yo, nzoto na yo, ba acte na yo, ba action na yo. Il faut orienter na ko honorer Nzambe. Et honoraka Nzambe, non seulement honoraka Nzambe, et glorifier pe Nzambe. Vie na yo, il faut honorer pe et glorifier Nzambe. À tout temps. À tout le temps. Nathan nyonso. Ce qui te suit, na Galate 5, verset 19. Galate 5, verset 19. Pourquoi Paul a bandé koloba bongo? Ke nzoto na yo ba action na yo. Nzoto na yo, vie na yo. Il faut la orienter. Pour na honorer, pe e glorifier Nzambe. Poza temple molimo monsanto. Okomi ndaku ya Nzambe. Oza lisusu n'importe qui te. Oza lisusu n'importe qui te. O kiko se comporter malgré zanzoto. Ozozwa ke zandeti ya yo. Yeba iza su ya yo te parce que 1 Corinthiens 6, 19 elobi yango.
okomi nzoto ya molimo mosanto, ndaku ya molimo mosanto, ndaku oyo Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ba ofanda kati na yo. Oza sous n'importe qui te, oza sous n'importe comment te. Okolo ba sous n'importe comment te. Oki sous ko raisonner n'importe comment te. Oki sous ko sala makambu ba action na yo n'importe comment te. Okoki sous ko vivre pe n'importe comment te. Okoki pe li sous te. Okoki pe li sous te ko memanzoto na yo n'importe comment. Non. Toke na Galate 5 na verset 19 à 21. Kune lobi na biso, or les œuvres de la chair sont manifestées. Or les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Oza temple molimo mosanto. Oko zalate ke yo zali temple molimo mosanto soi-disant. Nanzimela nzambe. Na yamba yesu na motema na ngai. Yo za temple non? Et si ka Dieu Saint-Esprit afandi na kati. Et si ka Dieu le Père afandi na kati. Et si ka Yesu Masi afandi na kati. Mais, yoka, oza kotambola na impudicité, l'impureté, la dissolution, kakayo, l'idolâtrie, na sambela kananga, mais, nazala ape na mwa banzungu moko na bikeko moko ya famille. Oyo koko na biso mwasi ya tike la biso de génération en génération. Il y a aussi des pasteurs, hein. Nayoka ba témoignage. Soi-disant, aza pasteur, hein. Même actuellement, des naolo babwe. Aza pasteur, aza pen église a oteye. Mais, na senaye, aza nanzungu moro boyepe ya famille batike lai. Na yebi bango bazali. Aza nanzungu a famille, maza pasteur aleka ape na cher. A oteye apeli lo banzambe. Batu balobi pa amen. Yo kanga bien. Oza temple molimo mosanto. Oza lisou n'importe qui te. Oko loba, ba action, pona lobi, eza vi na yo, corps na yo, na ba action na yo. Il faut eza la orienter na ko honorer pe ko glorifier nzambe. Donc oza sous n'importe qui te, oko loba, oko sala makamu n'importe comment te. Non. Oh, yeso sopa makila futa masum na bison surtout toko sala otolingi na kosi yo. C'est pas ça. Si réellement ça temple à molimo santo yamba nzambe, yo kabalobi na biso bas œuvres de la chair. Oyo, eroki ko zala jamais participer molimo santo akoki ko participer nango jamais. Jamais akoki ko participer na biloko boy. Balobi na biso l'impudicité, l'impureté, l'impureté, balobi na biso la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inamitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, tout ça na division tina kati église, les sectes, azane soi-disant mosala nzambe mazalaka na secte, azalaka na magie, azalaka na asalaka a pratikaka idolâtrie, azalaka jaloux ou jalouse. Nkoswana kakaye, malobi, yaza chrétien, yanzimela nzambe, aza temple à Dieu Saint-Esprit, okosi. Okosi ozara temple à molimo santote. Dispute, les divisions, les sectes, balobi l'envie. Sora lobia banda ko envier, mobala bato, mwasi bato, bana bato, libala bato, musala bato, kakaye. L'ivrognerie, amelana masanga nenga lingi. Kolango wapi. L'ivrognerie, l'excès de table, soki abandi kolia. Abandi kolia. Ozobosa na koza temple molimo mosanto. Ozobosa na ke faut obate la temple wana. Yango balobi excès de tablette. Po molimo mosanto yabi ke soko sala excès de table olia mingi. Olia mingi okoma nini? Okoma na fat, okoma munene. Okomi munene boteli yo ba maladie. Ba maladie wana ezo empêcher yo o avancer, o voler, o kota desena, o nzamba bande ko s'attendre sala. Moyo sa ngo ezate po nini? O lie sinto te komi munene zuba maladie. Ezuba malade. Oza temple mo santo ki ko lia bilia liate. O ki pe ko mela bibela melate o balobi ivrognerie o langwe kuna. O un peu d'alcool. O langwe o mela kabimela mela. O lia kabilia lia. O lia ka partout n'importe où n'importe comment. O komatala munene. O ebite ke za temple molimo santo fo batelango. Ezala na santé à bien. Ezala fit. Kobo sanate que la mort aussi existe, hein? O ki pe kokufa avant que ba promesse ya nzambe kokisama na vie na yo. To oyo nzamba komaki pona destiné na yo o vivre ango. O ko vivre kokufa pas avant ango.
Yango Bible mentionné, excès de table. Tu manges beaucoup. Okoma munene. Ozo baby sa temple à Dieu Saint-Esprit. Excès de table. Balobi, et les choses semblables. Et des choses semblables. Abi, je vous dis d'avance. Et Sili Nangwana. Balobi, Tosukina, l'excès de table. Balobi, et les choses semblables. Wana Tozuina, Totangi Nakati na Galate 19, verset 19, et Galate 5, verset 19 à 21. Toke Sikoyo na Proverbe 6, verset 16 à 19. Nazo tanga makambo po est important. C'est important muto eba ke nazalaka temple à Dieu Saint-Esprit. Na oki ko action nange ko zala sous n'importe action te. Na oki sous pe vivre na oki ko vi nanga na ko vivre sous n'importe comment te. Po muto yeba peke ndenge zaboye corps nangai ezana makambu oyo il faut pas payer sous salango. Excès de table, ivrognerie, jalousie, idolâtrie, magie, makamabele corps ne ko sango sous te. Osaï sous n'importe qui te, osaï sous n'importe qui te, aux autres tambo l'appelle sous n'importe comment te. Il faut mutu ayebelo koana. Sans toke na katina Proverbe 6 na verset 16 à 19. Kuna Bible lobi na bisoboe. Na verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Eza na biloko 6 oyo l'Éternel ayinaka alingakate. Donc balobi il y a 6 choses que est l'Éternel. Abi et même 7 qu'il a en horreur. Donc, ezana babiloko 6 oyo nzamba yinaka. Mais 7 oyo et ça la kele. Obi horreur. Ezandeti ndeti uzana nankele ça la kele. Si zela na tangango. Alobi les yeux hautains. Les yeux hautains otala kabatu na songa liso. Elingo ba orgueilleux ou orgueilleuse. Nzamba a résisté à kaba orgueilleux. Soki nzamba résiste à kaba orgueilleux et parole waninga koloba. Nzamba beta kabango. Soki nzamba comme ennemi na yo. Nani oko kotelo. Nani oko sauver na mondo. Mutute. Kolukato za l'ennemi ya nzambe. Alobi les yeux hautains. Elingo ba ke bato bazaka na orgueil, bato bazana sou, atala ka baninga boy na songa lisapi po ya koka, ya zana ba moyen, ya zana nyonso, ya zalo kwa tout le monde te. Abi les yeux hautains. Les langages menteuses bato lokuta yo lokuta na munoko yeba ke papa na weza la ka diable parce que le père des mensonges c'est le diable lokuta na munoko kosaka comme tu respires tu mens comme tu respires et zamabe soko zala kana kati ya bazieux hautain oza orgueilleuse oza orgueilleux mabe et zamabiloko nzambe balobi l'Éternel a en horreur en horreur et ça la ke vie. Et ça la ke enkele, ça la ke kobanga alinga ngote. Babi sous babi balobi les mains qui répandent le sang innocente. Yo sopa kamakila innocente, ko sopa makila innocente ezaka to butubi mutumbeli. Tangu yo ke okoseli mutulikambo. Opandi famille, opandi mariage moko, opandi papa na mwana, mama na mwana. Eza osopi makila innocente. Opandi balobi susu le cœur qui médite des projets uniques. Ba projet mabe. Yo okanisela ka bat mabe ndenge nini osala mutu mabe. Ndenge ni o méditaka toujours mabe ndenge ni osala mutu mabe ndenge ni ko katele lingala. Na ko lobane je vais lui dire un mot là. Quand je vais lui dire ces mots là, il verra. Donc yo o yebi ndenge o méditaka o bongisi yango combien oti na papier ndenge o katela mutu na lingala ozo méditer des choses uniques ozo méditer pe ndenge nini o ko tromper moi sinayo ton ndenge nini o ko tromper mobali na yo biloko wana nzamba linga kangote wana ezaka ba exemple mais ba exemple cause la ebele les pieds qui se hâtent de courir au mal yo soko ozwi sango allo soko to sali allo te o préférer okende sur place yo wana mbango Mama Jeanne, yo yebite, na yo talote. Nino, na yo talo, na yo talo na mona kala mais oyebi nini, oyebi Patricia wana. Patricia makambo sali. Donc o longwe ka kepa na yo, des kilomètres. OK nanda kwa Mama Jeanne, pour que tonga ka Patricia. Donc yo makolone ki makambangu po sala mabe. Po na nini, po oloba, otonga. Balobi susu les faux témoins qui dit des mensonges. Yo zalaka faux témoin, o témoignaka mabe pona bato.
Et puis ça mensonge. Si namona ki Patricia yende mutayiba ki, namona ki mobali no obi manotel, namona ki mwasi na obi manotel. Peut-être c'est pas ça, c'est faux. Au côté satan mususu panza mariage à batou. Peut-être pas au côté ça batou mususu na cachot. Batou mususu ba innocent belé bazar na ba cachot. À cause ya nini? À cause ya ba faux témoin. Aya témoigner avec certitude. Si, pourquoi pas omi protéger? Yé moko toazo protéger moi nanaye, toazo protéger ndekone, toazo protéger mutu monko. Ou yebi noté mon témoigner le quoi comme si tu étais là. Ou ba pesi yo mbongo, ba corrompre yo. On sali faux témoignage mutu akota na cachot. Est-il elo fandi? O kende pete po o remédier yango. Biloko wana nzambe balobi azako aïr yango pe eza horreur na misu ya nzambe. Babi est celui qui excite des querelles entre frères. Il y a des papas et des mamans. Balobi yango balobi est celui qui excite des querelles entre frères. Entre frères, il y a des papas aussi des mamans ba excita ka querelle entre bana na bango moko. Atongi mwana oye pa mwana wa atongi mwana pa mwana oye. Pasteur, atongi mondimi oye pa mondimi o, atongi mondimi pa mondimi o. A causé querelle na kati église, a causé querelle na kati bana na ye na famille, a causé querelle entre ba frère na ye. Ya na kati kati, abengi ya na liboso, oyebi kuto Moi ya na biso oyebi kuto abengi ya na liboso na pesa exemple. Ya na liboso Jacques, abengi Jacques, ya Jacques oyebi kuto oyebi kuto ko ya Eli. Ya Eli makambo asali alobibo o cause querelle chose que bien sûr il y a Eli asali likambwana mais ça na façon moko okiko lobelango et ça na façon moko okiko sala ke ya na bino fois aye bango makambo leki mais ozana moment na manière moko okiko lobanango oyo ezako apaiser kanda et ko apaiser kanda ya na bino Jacques contre Eli okoyebise tala Eli asali loko boye mais na yebiso te po silika po foye bango po koye bango kaka. Peut-être école barobenga yo, mais na benga kyo kapone biso ko sala ye mabete, conseiller ye solo lana ye azaka mwana. Mais non yo benga kuna te Eli wana sali lisusu bongo. En tout cas lelo so enanda kuna yo kako beta ki e penza bien. O cause querelle entre des frères et des frères, entre bambanda na bambanda. Bambanda na sens que belle-sœur na belle-sœur. Oyebi kutu ye kutu belle-sœur wana tonga kayoti. Atonga ko pa mama. Atonga ko pa nani. O tche querelle entre ba belle-sœur. O tche ba querelle na belle famille. O tche querelle na famille nomoko. O tche querelle na bana na yo. O tche querelle na musala na yo esiko kendaka musala. Oko kende kuna na bureau chef yo kota ka na bureau chef po funda baninga. Po loba mabe po na baninga. Tu vois celle-là l'autre jour là. Chef, il avait fait ça, elle avait fait ça. Yo kendaka na ba bureau, ya ba chef po funda les autres. Kozaka querelle na musala partout esiko kendaka, c'est mauvais. Na église querelle, c'est mauvais. Nzamba lingara biloko wana te. Oza temple momo santo. Okisu ko tambola, ni koloba, ni ko actoire et ko action na ezala n'importe comment. Non. 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 Makamba kolobeze bele sikana me na suki wana. Na suki wana pona na continuer na développer, na continuer. Nengana lobelo komoko. Dieu est glorifié quand nous avançons. Poto za ba temple molimo mosanto. Biloko wana o nyonso na otiko tanga avant. Yango nde nzambe, yango nde Yesu tanga yaki na église. Yo comme temple spirituel ayaki ko panta biloko wana. Ayaki ko longola ngo kati na yo. Ayaki ko purifier biso na makila na ete. Po délivrer biso na péché, na mort, na babiloko nyonso twana ayaki. Tango nzimeli nzambe, Dieu Saint-Esprit fandi kati na yo, Dieu Saint-Esprit sala kama kambo totangite na Galate 5 verset 19 à 21. Dieu Saint-Esprit sala kabiloko wanate. Dieu Saint-Esprit sala kate biloko toti kotanga sikoyo na Proverbe 6 verset 16 à 19. Asala kana kati ya mensonge te, na ivrognerie te, na impudicité te, immoralité sexuelle te, biloko ne sotanga mabe. Dieu Saint-Esprit sala kana kati na ngota participa kana ngote. Donc ceux qui réellement za mwana nzambe, ozana molimo santo kati na yo ko sa biloko wanate. Okotambola na ba fruit de l'esprit o ezali l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Biloko wana Dieu Saint-Esprit ochango kati na yo po soko za na bolingo okokosa mwasi no to okosa mbali na te. So za na bolingo okocha dispute te querelle te entre les frères et sœurs contre na église na musala. Soko za na bolingo ya temple molimo santo ke ozali okosala la idolâtrie te okokosa nzambe no te. Okosala la magie te okoza na ba secte te biloko wana nyoso tout. Non, le Dieu Saint-Esprit ne participe pas à ça. Dieu est glorifié quand nous avançons, nous progressons, grandissons et nous
prospérons. Tant biso tozako avancer, tozako prospérer, tozako grandir et puis lisusu tozako prospérer spirituellement. Hein? Tant biso tozali ko avancer na vie, tant biso tozako prospérer, tozako grandir spirituellement, premièrement spirituellement. Tant tozako grandir, tozako prospérer, tozako avancer na vie na biso premièrement spirituellement. Tant spirituellement amoni tozoko la tozo avancer bongo. ACP la kapé, il est aussi glorifié dans il aime aussi nous voir to avancer, to grandir, to prospérer dans le domaine moussousou ya vie na biso. C'est pour ça que j'ai écrit Dieu est glorifié quand nous avançons, nous prospérons, nous grandissons et nous réussissons. Par exemple, premièrement spirituellement et dans d'autres domaines de nos vies. Dans le domaine moussousou pa vie na biso à kosepe la paix à mon abso to ça ko prospérer. C'est dans ces moments en ces moments-là de nzambe azalaka glorifié. Aligner mon abso tozo grandir spirituellement, tozo avancer spirituellement, tozo progresser spirituellement, tozo ko apprendre spirituellement. Et puis siko après pena ba domaine muso avi na biso a sepela a mon abiso bongo. Alingi tozo la bien awa na mokili, alingi tozo la bien à 100%. C'est pour ça Jean 10 à loba qui je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Et ko pesa so bon mo en abondance. Et l'autre est là balobi ya kapona ko détruire ko détruire, ko voler, ko tuer. Yende biloko yaka ko sala ngwana. Mais yeso lobi ya kopesa sur la vie en abondance, Zoé, la meilleure vie, la vie de Dieu, la meilleure vie, la vie de Dieu, Zoé. Aye kopesa sur Zoé, vie éternelle. Azala kana posa to vivre bien awa na mokili, to vivre peu bien na lola. Imagine toza riche awa na mokili, mais ozo tambola na dans la crainte de l'Éternel. O yamba yeso comme okocho bikisi. O tambola kana principe ya nzambe, o tosaka ba principe ya nzambe, o salaka o nzamba tinjo sala oza orgueillete, oza na kati ya bonzambe, mais oza riche, oza na tout. Oza ngino lokote awa na sena mokili. Mbongo no pe servaka na nzambe. Tu es bien, oza na nyonso. Imagine-toi, lobi soko kufi. Ok ko continuer na vie éternelle, na Zoé, la vie de Dieu, ok na paradis. Au monite que au vivre bien, awa na mokili, vivre peu bien na lola. C'est ce que Dieu veut. C'est pour cela lobi na biso na Jean 10 simplement. Aye kopé sa biso la vie en abondance. Alingi to zala na abondance na terre, to zala pe na abondance, tant to kokufa tant to kende na l'autre côté, to kende na lola to zala na meilleure vie, ensemble avec lui na paradis. Nzambe a se glorifié quand biso to sa ko prospérer à tout égard. Et sikoyo alingi pe on a commis quitte la paire longola kobanga. Commence un nouveau chapitre de ta vie et entre dans ta destinée. C'est là où Dieu sera glorifié dans ta vie. Nzamba ko se glorifié. Nzamba ko se glorifié. Nakomi lisusu, Jésus était aussi venu pour enlever des limitations dans nos vies. Jésus-Christ a qui peut prendre kolongola ba limitation na ba vie na biso. Il était venu pour enlever des limitations dans nos vies. Écoute-moi bien. Yokanga bien. Nzambe, Yesu Masia ya qui peut prendre longola ba limitation na ba vie na biso. Yokanga bien makamna zoloba. Yokanga bien. Nzambe, Yesu Masia ya qui peut prendre kolongola ba limitation. Ay kolongola ngo na vie na biso. Yokanga bien pona ngena loba boy. En dehors de Dieu, tout homme est limité. En dehors de Dieu, libanda ya nzambe mutunyo soto aza limité. Mutunyo so aza libanda nzambe aza limité. Atoza riche ango ndenge nini. Atoza na ba milliard. Oza limité en dehors ya nzambe. Parce que dans ce monde, sans Dieu, sans la miséricorde et la grâce de Dieu, tout homme aza limité. Pour même aux ba millions. Ce qui est là aux maladie. Ato sangisi ba docteur ya monde mobimba. So nzamba lobe obikate oza limité. Parce que ton argent et qui kosomba ni ta santé, la santé, ni la vie éternelle. Et kosomba santé te kosomba peut vite. Même aux ba millions. Mutoza limité. Même aux ba milliards, oza limité. D'une manière ou d'une autre. Oza limité. Ce qui tozui kuna na
oza limité penani oza limité par ba loi oyo famille tia oza pe limité na monde famille otobotama eza na ba loi nango monde pe otokuti yango pe eza na ba loi nango muto aza limité yango atoza riche atoza nini eza nango vanité de vanité po lelo so malade des yeux tomoni ba riche beleti aotala ba million ndenge ezotikala abengi ba médecin titi akufi bakoki osalela te mpo na ye na mbongo na ye akoka kosomba ni sa santé bazwa maladi ne bachango na nzota mutu mususu ya akoma bien akoka osala ngo te non plus akoka kosomba vie pour à vivre éternellement non plus toza limité na otanga siko ba limitation wana mais liboso nanu oh Dieu liboso nanu tokei na Luc 19 verset 30 à verset 31 Luc 19 verset 30 à verset 31 elobi na biso boy na Luc elobi na biso allez au village qui est en face quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Abi, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande, pourquoi les détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de Patricia. Le Seigneur a besoin de Congo. Le Seigneur a besoin d'Afrique. Le Seigneur a besoin de l'Europe, a besoin de tout le monde. Le Seigneur a besoin de toi. Nzamba zana yo besoin. Yango analobi ke Nzambe ayaki kolongola ba limitation. Ayaki kolongola ba limitation na ba vie na biso. Yesu ayaki kolongola pe limitation. Alobi aba ke ne ko détacher mwana ya anon. O yazalaki attaché. Yango na lobi monde ba limitation ezali o famille tshela yo tokuta ba limitation ezali déjà établi na ba famille na ba fondation wana tokuta pe ba limitation na monde déjà soki mutu na kangi yo o singande si bakangaki anon singana ye soki ezalaki 3 mètres 1 mètre 10 mètres 15 mètres mais peut-être Nzambe abongisaki pona yo okende ti na 100 mètres mais ya yo singezati na 3 mètres 10 mètres oza limité. Donc, okoleka mulai ya singa wana te. Yesu amona ki nyonso to wana. Yango tanga kota ki na église ya ki ko panza. Aye alobi, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dans Matthieu 21, verset 13. Ah mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ma fille Patricia? Pourquoi ça limité? Pourquoi ça n'a pas problème? Pourquoi ça n'a pas inquiétude? Ça ko panza, ça ko longola ba problème, ça longola ba maladie. Pourquoi ma fille a sa maladie? Pourquoi nanda kune ba problème? Pourquoi ba inquiétude? Pourquoi ba souffrance? Pourquoi ça na vie ya mona nanga Patricia? Pourquoi ça na vie ya ndeko oyo? Pourquoi ça na vie ya bana nangai na monde? Pourquoi aye ko panza, aye ko détruire? Yesu ayaki ko longola limitation. Ayaki na kati ya temple wana. Na lobi des temples, temple physique otolobaki ezali bâtiment na temple o ezali yo ayaki pe ko na ko délivrer yo na ba limitation famille tshela yo na ba limitation monde tshela yo na ba kambu oyo kuta na libota okuta ba makambu okoli okomi maladie na ndakuno maladie na bana na yo maladie o pauvreté kolela ba pasi ba problème na famille bato baza ko avancer te so mutu avancer za kata musu mutu moko mutu mibale mais mikakata no ba problème ba malheur ba makambo mabeka ezolanda bino Yesu ayaki pona ko longola ba limitation nyonso to na ba vie na biso oyo tokuta eza établi na monde oyo ayaki pona ko longola yango na zwaki Luc 19 alobi kuna bibo détacher Patricia na libotane bo détacher Congo bo détacher ba Congolais bo détacher ba Américains bo détacher ba Européens bo détacher bango po Nzamba kelaki yo na ngai pona asala na biso makambo minene Yango salaki na anon na entrée moko triomphal na Jérusalem. Akota ki na anon ezalaki kembo na kembo. Amataki likolo na ye. Donc akela yo nanga. Po sala na yo nanga makamba minene. Po to servir ye na makamba minene. Po to gagner monde po na ye. Akela ki yo poza la limité te. Ona ba maladie na ba problème. Po maladie eza limitation. So oza na maladie na nzoto. To mamalika mamalade eza na ndako. Ezo limité bino eza makambu oyo par exemple Nzamba benga ko za mosali mais soko oza malade. Même pour ça Nzamba eza difficile. Okoko genete, okoko genaka te,
pour maladie eza ko stopper ozomela bakisi okoka ko genete okoka ko sambela pe bientôt okoka même pas ko tanga parole de Dieu pour prêcher la parole de Dieu na kimia okoka te oza limité nzambe yeso yaki ko longola biloko nyonso to wana po yebike mutu aza limité na ba lois établies ya ba famille na ba lois établies otokuta pe na monde oyo. Il y a des lois où ils allaient établir. Il y a un qui délivrer biso, qui pona ko délivrer biso de la malédiction de la loi. La Bible elle nous dit. Toza la limitation, nazo tanga limitation liboso. Oyo etungisa kape batu ya liboso ezanzoto don. Ya liboso ezanzoto don. Paul alobi, eza makambo na olinga osala te, nazo sala. O na linko sala yango ne na osala te. Parce que c'est ton corps. Corps est limita kabiso. Et limita kabiso na makambo belé. Malgré corps na biso, nzambe azana likolo. Biso toza na se. To communiquaka na nzambe à travers notre esprit. Na esprit na biso to communiquaka na nzambe. Corps na biso esala rappel que to fonctionner na mokili. Toza na deux fonctions. To fonctionner spirituellement avec Dieu, to fonctionner pe na corps na biso na mokili awa. Mais malgré cela toza ka limité. Toza limité na temps, toza limité na espace, toza limité na distance, toza limité na makambo belé. On a lobaki bosa toza riche. Oza ka limité. Poso malade ye, koufe ye, ezoyo, ekozwayo, mbongo ne ko somba ngote. Ça change rien. Na corps na biso e limita ka biso. Ya wana makamusu solingi ko salate. Omoni corps ezo tindo kaka. O son dimela Yesu. E son dimela Nzambe. Dieu Saint-Esprit pa zakati na o me corps nezo tindo kaka. O mela masango langwa. O liebele bele ko munene. O sala sala boyo sa makama mabe. O tonga, o finga. O tiara ba dispute ba querelle bloko nyonso bongo. Corps na biso limita kabiso. La confusion. Des fois, tozalaka na confusion. Tozana na confusion na ba décision na biso na ba choix na biso. Omoni oza musala nzambe obia nzamba benginga boye boye. Mais des fois, oza confus, ozo ibate na sa nini nzamba lingini pona ngai. Ndeti na kaya Moïse. Yango Moïse alobaki na Exode 33 lobi. Fais-moi connaître et te voir. Parce que confusion. So okei na Proverbe 14 verset 12 et le binabiso, telle voie paraît droite, la bonne, hein? Na pesi na tie entre parenthèses, telle voie paraît droite. Droite ngo bandeti nzela ya malamu, la bonne. À un homme, mais sont issus, na tie entre parenthèses, ou la fin, ya chemin wana, c'est la voie de la mort. Et ça, makamususu, yo mona keza bien, même na miso batezo paraître keza bien. Na par exemple, mutu moko linga osaka bat malama ni ko aider. Na okaki solo moko, moi si moko azaki na azalaki kobota te 20 ans mariage. Abota kate, mais mukolo moko boy azoaka bana bandeko, bana batu mususu pe kaka na village abokola kabango, akomisi bango batu atangisi bango ba classe, so ba kei pe ba reconnaître ka même pas. Si ko mukolo mususu a décidé lobi bon pona ingratitude ya bana wana alobi akene na epa ya gouverneur amboka na ye asenga adopter mwana na ye moko ata boti te ma adopter mwana ezala ye moko akei pe asenga adoption ba pesi mwana adoption mais gouverneur amboka lobi te il faut toke na mboka to ebisa na bato mboka ke yo okomi na mwana partir à lelo po ba yeba to ba sali réunion na bato mboka balobi moi si à partir à lelo akomi na mwana na ye yeyo. Moi si moko abimia siliki alobi non moi si okiko botate ya okiko botate babi non o abotate ndeni abi ya okiko botate moi si ngazo lela okiko botate ti ba moni ngo sérieux ba komi ko interroger moi si ana baby c'est pourquoi ils ont insisté que ya okiko botate ni ko adopter po alobi po to sala ki hechisseri moko to sala ki kisi moko contre ye hein to sali idolâtrie moko magie moko eloko moko mabe basali contre moi si wana oyo ke ndenga za wana oki ni kobota ya ye moko mwana ni ko adopter po ye il faut bokola ka bana na biso ye faut bokola ka bana batu mususu bana na biso bazwa ka vie so pe bazwi vie ki si wana basala ki ke bana na ba ko reconnaître ka ye jamais ba reconnaître ka ba famille na bango do ba bongisa ka ba famille na bango alobi bongo moi si wana bandi kolela et bande paraître ka osala makambo malamu non ezo paraître kazo aider batu azo aider bana batanga ba classe bano basanga pe ba famille aza ko aider bango mais ko aider wana e balukele mabe yango Proverbe 14 verset 12 elobi nzele zo paraître eza bien même na miso batezo paraître ko osano makama mabete nzamba bengi peut-être osalela e eza mabete osala nzambe peut-être abanda ko zelo za la pasteur yo lobi tenga na za la chanteuse to chanteur abanda zelo peut-être ozala chanteur to chanteuse yo lobi tenga na za la pasteur
O ça le mabe non, o ça le mabe te mais oza wapi. Aussi décision, il y a confusion. Pour yebite na sa nini. Aussi décision, aussi décision, il y a mabe, puis aussi au sali choix, il y a mabe. Peut-être ce que sala qui chanteur, to chanteuse ntamba nga pambole sikawana. O moni okena ki pasteur o komiko ko bunda. Hein? Ozo passango mabe, okomi ko bunda. Mais c'était pas ici quand ma bengi saki au sala. Moi si on n'a pas bandé ko aider batou non, mais na miso batezo paraître ka osama kama malamu. Mais na réalité azwa ki choix ya mabe, azwa ki décision ya mabe, po e baluke lié mabe. Bakangi ko bota na ye, tu vois? Tozaka na confusion na ba décision na biso. Et puis les sous toza limité na connaissance. Yango Paul na 1 Corinthiens 13 verset 9 alobi car nous connaissons en partie entre parenthèses moitié, nous connaissons en moitié, nous prophétisons en partie ou sinon en moitié. Toyebi na moitié to lobara pe to prophétisera pe moitié muto ay mobimba zate muto ay bi mobimba ezaka ka le Dieu Saint-Esprit même soko sali ba étude nyoso to mokili okomona kaka ke na poema ko oza limité, c'est le Dieu Saint-Esprit qui connaît tout, qui sait tout. Yenda zali l'esprit de la sagesse et l'esprit de l'intelligence. Obi toza pe sous limité na jugement to jujaka rapidement au juger batou ko juger batou ko interpréter toza na ka ya 1 Samuel 16 verset 6 na 7 kuna omona ke Samuel batinda ke akende ko kunanda ku ya Isaiah soki Isaiah papa ya David Isaïe batinda ke na inda kwa Isaïe po akende ko koindre mokondima ko kuna ya ke iba bimiseli e batou non to babimiseli e batou amoni Eliab balobi Eliab azalaki engambe et tout ça balobi tangu kaka nani prophète Samuel amoni Eliab. Oh prophète Samuel la Bible nous dit azalaki prophète o makambu nyonso aloba et kokisa matama côté zanga. Mais jour wana na jugement na ye et puis na interprétation na ye a se trompa qui. Pourtant amoni bana ya papa ya David Isaiah comme on a papa David comme Isaiah. Taba amoni bana Isaiah babimi amona ki na David te alobi amoni Eliab alobi certainement loin de l'Éternel et ici devant nous devant lui. Donc Nzambe siko aye ko ebisa alobi et l'Éternel dit à Samuel ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je les rejette car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Omoni, mutu atalaka oyo azomona na misu, mais l'Éternel atalaka motema. Yangonde sika nani Samuel a se trompa qui? A se trompa qui na jugement, a se trompa qui pe na interprétation. Donc to se trompa ka to za limité. Pourquoi pas en fin de compte azala ki kaka mutu. Et puis to za sous limité na ba émotion. Émotion na biso ba to ezalaka toujours lié na ba sentiment na biso. Na pese exemple, nga na zana nzala, mwana no pa zana nzala, famille nezali. Nzamba lobi na yo moni lipa wana pesango Patricia. Mais yo pona ba émotion na yo na ba sentiment na osa nini? O pesango mwana na n'est-ce pas? Okopesa Patricia te mwana ngamo pasa nzala ndeni na ke no pesa Patricia okopesa mwana na yo en même temps na minute no saini o désobéir nzambe o salite o ezala ki volonté nzambe o désobéir toza limité pe na ba émotion toza limité na ba émotion nengana loba en général tout homme est limité ozala que ça soit le parent les politiciens les scientifiques professeurs serviteurs de Dieu les intellectuels, docteurs, tout le monde, tozali limité d'une manière ou d'une autre. Moutunyo so tozali limité, mais une bonne nouvelle est. Bonne nouvelle est. Là, on a linga nzambe yango wana. Na linga nzambe parce que nzambe pa na toujours il y a des bonnes nouvelles. Il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est ali na kati ya Romains 8 verset 26 qui nous dit de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre limitation. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, biso toza limité.
yango yesu amonaki ke limitation oh ba Patricia zanango oh monde etieli les familles etieli azana besoin nanga donc na ye na mokili nga yesu mena okende mais fona tinde la Patricia molimo mo santo o comprendre nzamba yesu alobi non ko tika bana nanga boete ayebi ba limitation na biso ayebi ba confusion ayebi ba émotion ba sentiment tout ça ayebi mais lokola molimo mo santo azan nzambe tangu yake ya tindeli biso molimo mo santo babi molimo mo santo ayeda kabiso na ba faiblesse na ba limitation wana ya kapona ko aider biso nango poto ko ya pe na ba masumu wana to tanga ki liboso wana poto garder ba temple na ye comme il faut. Même ba temple na yo ezali physique na ba temple na ye o ezali spirituel o ezabiso o ezali libota ya bana na nzambe ba fidèle. Bonne nouvelle ezali que le Saint-Esprit est là. Même Yesu ye moko soko tangi na kati ya mokanda na acte 8 et acte 19 verset 38. Avant ma abanda ministère, la Bible dit là-bas que Jésus, il est écrit que Dieu l'avait oint. Nzamba oindre Jésus na molimo mo santo azalaki nzambe Jésus azan nzambe Jésus Christ azan nzambe mais yepe avant abanda ministère azalaki na besoin ya onction ya molimo mo santo balobi nzambe atindelaki ye molimo mo santo a moindre Jésus et puis abandaki kosala makambo malamu pe azalaki ko opérer ba miracle abandaki kosala ba prodige azalaki est rempli par le Dieu Saint-Esprit. Donc yo nanga pe tozana besoin ya lisungi, tozana besoin ya aide ya molimo mo santo na ba vie na biso. Pour sans l'aide du Saint-Esprit, ezali impossible to fonctionner malamu na sena mokilo comme ba croyant. Sinon t'es Jézabel a kokota biso na kati ya fausse doctrine et puis toko bunga nzela. Bonne nouvelle, ezali que le Saint-Esprit est là. Zoa une minute ici kozali. Nabiso ekpusani. Zoa une minute seulement. Sambela senga na nzambe. Liebi sa nzambe. Je reconnais que naza débile. Je reconnais débilité, ba faiblesse nangai. Naza ko reconnaître ba faiblesse nangai, ba débilité nangai. Naza ko reconnaître pe ba limitation nangai. Nazo reconnaître na sengi Dieu Saint-Esprit. Pesanga makasi. Pesanga makasi na yo. Pesanga pe connaissance na yo. Batizenga kati na yo. Pesanga makasi. Bondele kozali senga makasi ya molimo mo santo Dieu Saint-Esprit apeso makasi na kati ya ba faiblesse nos anango pour na kati ya ba limitation na yo o reconnaître ango senga nzambe molimo mo santo sunga yo bondela na kombo na Yesu kala ba sheke ya ba santa ye ka ba bari ya bo santa Dieu Saint-Esprit aide biso na ba limitation na biso aide biso pesa biso makasi pesa biso connaissance sunga biso to croître to avancer to prospérer spirituellement comme isa biso monene spirituellement pe lisusu baptiser biso na kati na moto na yo pe na kati na esprit baptiser biso plénitude to sengi plénitude a molimo mo santo pesa biso makasi po biso moko toko kite biso moko toko kina eloko moko te na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ kalaba shende aba santa ye kalaba shende ya babari ya bo santa bondela na kombo na Yesu bondela nzambe azoko yoka yo senga nzambe apeso makasi po yo moko kokite biso tozoko dépendre kaka na molimo mo santo yende makasi na biso na kombo na Yesu Masia au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ to bondeli to lobi amen 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 amen. Na bondeli pona ndeko moko. Naza ko déclarer pona mutu moko. Na kombo na Yesu Masia. Na déclarer pona mutu moko. Nzambe amona yo. Loboko ya nzambe. E poussa yo. E kotisa yo na destinée na yo. O avancer. O prospérer. Au avancer spirituellement, au prospérer spirituellement, au grandir spirituellement avec l'aide du Saint-Esprit, à peso makasi au avancer, au prospérer. Pena déclarer que reste ane oyo, eza beni po na yo, okozala beni na entrée na yo, okozala beni na sortie na yo. Liboso na yo banguna no bakoya na nzela moko, mais liboso na yo bako fuir, bako kima na banzela na 7 chemin, bako kima na banzela 7 bako panzela bako kima na banzela sambo na déclarer liboso na yo que 1000 tombent à ton côté 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. Je déclare et je proclame aussi que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison, de ta vie. Na kombo na masia na ba domaine surtout la vie na yo. Je déclare et je proclame oza béni na famille na yo, oza béni na cité na pays ce kozali oza béni na monde entier.
entier. Na déclaré bongo likola vino na kombo na Yesu Masia. Na déclaré reste année eza béni pona yo. Nengo kota ki janvier nengo ko sili sapé décembre. Na kombo na Yesu Masia. Oko zala bilei ya benemite. Parce que na kati na Isaïe 49 verset 26 e kobabi kuna bango mokonde bakolia ba cher na bango pe bango mokonde bakomela makila na bango moko ko zala bilei ya benemite na né au 2026 na kombo na Yesu Masia. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te protège à toi et ta famille. Sois béni abondamment na kombo na Yesu Masia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons. Semaine reste à semaine eza béni, reste année eza béni na kombo na Yesu Masia. Semaine oyo pe année oyo eza l'année ya ba solution vie na yo. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Tokutani mercredi prochain na 19h à 20h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen.